Mais l'autre, les secrets des airs de la prière. Et ils ont ban ebele en Zambé, bazoe bate penza ko bonde la Zambé. Tali saba na Zambé, bangonga nini o esengeli ba na Zambé ba bonde la Zambé. Ko bonde la Zambé ango ezana ba principe. Il se montre na ndaku ya patron na ye comme bonne, comme boy plutôt. Kuna na kimarabu aza seigneur na. 6e air. Pourquoi prier na 6e air? C'est aussi le temps que les mystiques, les sorciers et les forces du malin pour poser plutôt leurs pièges contre nous et chercher à contrôler la journée de 0h à 3h. Deuxième des choses, entre 3h et 6h, entre 12h et 15h, à 12h que vous avez mandat pour tout le monde te. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokesi ana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada, chers amis fidèles internet, balandinions sont toujours bonjour Alibako qu'on a vu sur la chaîne Nabino les Nazariens TV na cadre émission Nabino Table Sainte, où ils a présenté par votre MD serviteur Dadi Moukoya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je vous dis un grand merci, une équipe Les Nazariens TV, on a Zomona. Merci pour maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dois aussi un grand merci Najira Ozas ma caméra, pourquoi pas Alain Ozani la régime. Je dois aussi un grand merci la base impérial, base impériale, ben merci vraiment pour notre soutien. Vous soutenez toujours, beaucoup toujours dans vos soutenir. Je dois aussi un grand merci à Bienvenue bien au Wakapi depuis bien nous. Merci vraiment ici aux allées mon nom que j'aime beaucoup. Le lot table scène dans la moko il y a pas pasteur il y a mon ambition dans combo il y a Joe Yves. Allez, Katela, Yambalo ya taba pasteur bakokata. Allez, Katela, Yambalo ya taba ministre bakokata. Okay, Nazokatela Nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalikina katela Nzambe le sako. Le sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, Bona nini.
non, sans plus dire donc directement Pesaï Maloba. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Papa Dadi. Santé l'homme de Dieu. Qui m'ezali nangola nzambe toujours. Qui m'ezali bazobatela biso. Moi gentil par rapport à nyonso bazuli bakwa kolanda na kata ya Nazarien. Mbote na bandeko nyonso bazolanda biso esika nyonso ezwami bino nzambe apambola bino etango nyonso topusanaka liboso na bino mpona koluka kotalisa bino lolenge nini esengeli totambola na kati na bonzambe ntango nyonso bateme oyo toali kopesa mpona édification ya église donc c'est-à-dire ya corps du Christ nyonso mobimba. C'est pour cela que esika nyonso bozali ntango nyonso bolandaka biso tolingaka bino mingi nzambe apambola bino. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu pour ma biso lelo jour to ba la thème auto sisi ki nango. Mais lelo tozolobela les secrets des heures de la prière. Les secrets des heures de la prière koluka kotalisa bana na nzambe bangonga nini o esengeli mwana nzambe atelema na kati na mabondeli et ezana bana ebele ya nzambe bazoyeba te penza kobondela nzambe. Comme la Bible nous dit, nous prions mais nous prions mal. Tozobondela mais tozobondela mabe. Et c'est pour cela que lelo na yaki na temo koluka kotalisa bana nzambe bangonga nini o esengeli bana nzambe babondela nzambe. Bangonga nini o esengeli bana nzambe babondela kanzambe. Ok, tout dans l'introduction, l'homme de Dieu toujours. Oui, nous parlons de la prière. Premièrement, esengeli bana nzambe bayeba que la prière, donc c'est-à-dire ezo s'adresser na divinité. Donc c'est-à-dire la prière simplement c'est un dialogue, il y a mutu nanzambe. Donc c'est-à-dire tango mutu azo s'adresser pas nanzambe, il y a acte religieux par lequel on s'adresse à Dieu. Donc ça dit acte religieux où tu allais s'adresser et pas nanzambe, c'est ça la prière. Donc ça dit c'est un dialogue OK ya mutu nanzambe. Mais tant que mutazo pese la prière yango, tant que mutaza ko s'adresser nanzambe et sengeli ayeba lolenge nini oyo ako s'adresser nanzambe. Atako si ko totangi na kata makomi, Jésus-Christ azo la kisa na ba disciples comment prier. Pourquoi? Parce que non, c'était pas que Yesu Masia anda tunaki bango mais ba disciple bango moko batuni na Yesu Masia le lenge nini esengeli tobondelaka. Nde Yesu Masia ali kotalisa bango ko yebisa bango que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, nous tous toyebi prière wana to décortiquaka o eza nzambe ne moko Yesu Masia apesi biso na sena moi comment esengeli tobondela. Donc ça dit c'était yaki question posée par les disciples batali ke ndenge to bana ko sambela. Peut-être yangote le quoi to mutu oyo aza ko talisa biso vérité le quoi to mutu oyo azo pesa biso le lengeni senge to tambola yango senge to tuna epe le lengeni sengeli to bondela nzambe. Alors Yesu Masia atalisa ki na ba disciple oyo atalisa ki na biso nyonso le lengeni esengeli to bondela nzambe mais ko bondela nzambe yango eza na ba principe. Pourquoi? Parce que les gens prient mais le prix bazo plutôt bazo bondela mal comme la Bible nous dit. Donc c'est-à-dire la prière est très importante. Pourquoi? Parce que ça acte moko ya mutu azako s'adresser et pas na nzambe, donc c'est-à-dire na kati ya divinité na bonzambe. Donc c'est ça. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. Avant d'abord continuer, tout le monde tourne par rapport à néobéti toujours mamba prière. Est-ce que une église catholique n'est pas ça la paix prière à notre Père, je vous salue Marie, ils en ont fait bien. C'est que moi je sais, c'est ça que je viens de dire ici, que c'est ça que la prière, il y a notre Père qui est aussi, c'est ça que prière, oui, et ça prière biblique, notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, ça prière au Jésus-Christ, avec ça qui n'a pas de disciples. Alors nous tous aussi on est des disciples de Dieu, donc c'est des prière au Jésus Messie, ça prière biblique, donc c'est des prières au ngana yebi yango wala. Et bon au l'église catholique ba sambela au pe ba médicament ba sambela. Moi je parle de la Bible. Notre référence c'est la Bible. Une prière où ils ont la Bible, où ils ont na yebi, et ça prière il y a notre Père, c'est tout. Où etikali ba prière mususu wana ils ont raté. Où etikali ba prière mususu na kati na Bible, où il y a biso ba komi na kati na bonzambe na tikali komona yangote. Na moni yangote, donc c'est-à-dire là ils ont composition il y a battu comme les chansons ndenge battu ba composer ça. Peut-être ils ont qui inspiré de Dieu, là je ne sais pas, mais c'est que moi je sais la Bible. Okay, tu sais notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. C'est ça qu'il a appelé Bible. Non, les musulmans utilisent le Coran. Le Coran, oui. Les bango ba utilisent le Coran, ba utilisent la Bible na bisoté. Bon, l'église catholique. L'église catholique ba utilisent la Bible, mais non pas ça. Bango ba la Bible catholique aussi. Au bango ba utilisent, mais il se réfère aussi na Bible kaka o biso nyonso tozo salela.
Lorsqu'on est un musulman par rapport à la religion, non, Jésus est un prophète. Ça veut dire qu'ils ont prier à notre Père. Non, là, je ne sais pas si les musulmans ne prient pas notre Père qu'ils aussi. Parce que les musulmans croient en Jésus-Christ comme un prophète. Mais quant à moi, et pour choquer la foi des autres, quant à moi, je sais que Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu. Oui. Tout ça qui va Nzambe Yesu Masiya Nzambe et j'affirme ça que Yesu Masiya Nzambe. Je commence à dire ça là-bas au bateau ignorant que Jésus-Christ Azan Nzambe. Et selon le Saint-Esprit m'a inspiré quelque chose. Ici, ce qui Nathalie n'a pas ça et j'espère que tout le Congolais et même le Bazali Banda histoire il y a Diallo le Total Kangoa il y a Papa Kwedi Diallo si c'est les Nîmes batebele bayebi yango il se montre na ndaku il y a patron na comme boy plutôt mais si à côté na musala ne musaba banda ko sala ya kibo marabout et kuna ake comme un seigneur donc ça dit quoi un seigneur ce qui un jour patron a eu problème ake akenokoluka marabout akekokosite marabout mais Diallo et pas na bango azalo kwa mona musala et kuna na ki marabout aza seigneur na donc c'est à dire de même que bato o bandimaka Yesu Masiya azanzambe il croit seulement qu'il y a Dieu le Père c'est comme ça bazo ndimaka kanzambe so okena ba religion mususu c'est comme ça même qui parle des musulmans des nîmes on parle que de Dieu Allah donc c'est à dire Dieu le Père donc Dieu direct donc c'est à dire koto boyi na oye lokola Yesu boyi na lokola mwana kuno ndimieka lokola tata ye mo wana mutu mo wana quand mutu mo wana yo zoboya wana elle dit que le Père est à moi et moi je suis dans le Père donc c'est à dire ye mo wana na osadi tango boyi koto ke kondimane kuna donc koto boyi comme boyi nyokole lokola boyi mais kuno ke ndima ye Seigneur ka ko salisa yo comme marabout donc ça dit c'est ça des cas yongona bato ba ça c'est pour cela qu'il na sujet oyo ninga kolobela mo pena mingi te donc ça dit ba ça la kaka ye kaka ye mo wana la. OK, merci vraiment l'homme de Dieu continue toujours tout côté ce qu'on a sujet to lobela. Oui, le secret des heures de la prière. Na yote kota ça kolobaki prière et ça dialogue il y a motona nzambe. On dit que mieux comprendre pour savoir adapter nos prières. Et sengeli batuba se comprendre plutôt batuba comprendre pour que ba ndenge nini ya ko ça plutôt ya ko comprendre ya ko pesa prière na biso et pas na nzambe. Si nous pouvons lire la parole de Dieu dans Luc 6 le verset 1 à 12 rapidement pour Ngonga Penza. Il arriva un jour de sabbat et plutôt de sabbat appelé seconde première que Jésus traversait des chats, des bleus, ses disciples arrachaient des épines et les a mangés. Après les avoir froissés dans leurs mains, quelques pharisiens leur dirent: pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant les sabbats? Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce qui fit David lorsqu'il faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entrait dans la maison de Dieu, il prit le pain des propositions en mangeant et en donnant à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit parmi comme sacrificateur de les manger. Le verset 5, il leur dit: le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arrivait un autre jour des sabbats que Jésus entrant dans les synagogues, il enseignant, il se trouvait un homme dont la main droite était séchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir. Il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Il dit: l'homme qui avait le main séché, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit: je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors prends maintenant ses regards sur eux. Tout il dit à l'homme, étends ta main. Et il fit et sa main se fit guérir. Le verset 11. Il fit rempli du fureur et il se consulte pour savoir ce qu'il ferait Jésus. À ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ou à prier Dieu.
Je voulais seulement que montrer na Nzambe, si Jésus, si Jésus, lui qui est Dieu, il prie pour un bisoto sambelate. Donc c'est-à-dire, bisope donc c'est-à-dire, na force makas, c'est une importance makas de prier. Jésus-Christ qui est Dieu, lui qui est Seigneur, il prie. Donc c'est-à-dire, bisope toza un engagement à prier. Mais ko bondela na biso esengeli comment to bondela to lengeni to bondela. Lisons Actes 10 le verset 9, la Bible nous dit le lendemain comme il était en route et qui s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc c'est à dire les disciples aussi priaient. Les miracles mais la Bible nous dit dans la 6e heure. Donc c'est à dire eza na ba heure oyo bato esengeli basani basambela. Eza na ba heure oyo esengeli bato babonela. Par exemple, la première des choses, et pour rapidement pour ngonga na biso, entre 0h et 3h du matin. Voilà heure faut bato basambela. Entre 0h et 3h du matin. Écoutez, toujours continuer. Si vous lisez dans Acte 10, le verset 9, on dit que Pierre priait dans 6e heure. Pourquoi Pierre priait dans 6e heure? Tu vas découvrir. On dit que entre 0h et 3h du matin, c'est en ce moment-là que le journée, entre 0h et 3h, si on commis 0h, on peut se dire bonsoir. Si on commis 0h, on peut se dire bonjour parce que tu as commis des temps. Parce que tu as commis mon kilo mususu, tu as commis mon kolo mususu. Donc ça dit, et à ce mon kolo oyo, tu as quitté. Et ça nuit, mais tu as la journée. Ça va pas pour la biso. Donc ça dit, et ça batango oyo était mokolo et botami. C'est aussi le temps que les mystiques, les sorciers et les forces du malin choisissent pour poser plutôt leur piège contre nous et chercher à contrôler la journée. De 0h à 3h. Yoka sekele on a fongana ba nzam. À partir de 0h, si 3h, ndeza ke herbe sorcier basala. Bandoki bazonga na 3h, surtout comme 3h du matin, ça herbe bandoki bazonga. Bazonga ba 5h te 4h. Non. Solana ndoki bia ko tune ke bazonga ka donc c'est-à-dire na temps tozo ko ma 2h et quelques bouts, c'est-à-dire eza bazoluka ba 6 mission. Ba ko banda 0h. Tout na katikati wana nyoso eza herbe bandoki ba fonctionne pas. C'est ça que on a outi koloba. Ce sont des moments ou des temps que les sorciers va poser ba piège na bango na ba vie na biso. Alors mutaola mukana tongo ndiazo kutana na makambo oyo bandoki batiaki liboso à partir à 0h à 3h. C'est ça que na heure wana de 0h à 3h soko lala ki bien aimé et sengeli hôtel manakat na mabondeli ou soit prier pendant 0h. Ah yana ba tout so abonde ko banda zu prier banda 0h à 3h. Ndalali. Elle a mutu mususu pas surtout mo ki ataki réveil na 1h. Na 1h nda bandi prier. Soki bango ba banda déjà ko sala na 0h. Yota ko lamu ki na 1h bando détruire. Donc ça dit des heures de prière de 0h à 3h et 1h à Onimate et 1h à Olalate, mais à heure à prière. Pourquoi? Parce qu'en ces temps-là, que les mystiques et les sorciers ne basent quoi agir. Ne basent ça dans ma heure. Donc ça dit de 0h à 3h et ça temps et osaka na ngote. Et belia batu akute na libaku na tongo, akute na mabe na tongo et ça que babongisela ki yango banda na butu. Banda na butu nde babongisela ki yango. Alors ceux qui ont la mouki ou soit na butu banda ko bonde la nzambe détruit tant yo bango bazo tia yo pozo détruire tant bango bazo bebisa yo zo bongisa. Mais au comment était dans ce temps ba 0h ou 3h ndé tango bana nzambe ba lala kapongia makasi. Ndé tango ke bana nzambe ba lala kapongia. Écoutez, en priant en cette porte spirituelle, non seulement vous prenez le contrôle du jour, mais aussi vous détruisez leur piège pour votre vie. Naba héros, tant aux obons de l'ensemble. Et ça, c'est-à-dire, aux olongs la piège na bango, mais aux obons qui s'appelle journée na yo. Non, il y a kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros.
Donc dès que ça on a galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Papa si mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources. Comme on a dit bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. ebele ya bana nzambe bazoyeba kosambela nzambe te na matani esenga kosambe. C'est pour cela que la mouki na tongo kendaki okute na bolamu te. Pourquoi? Parce que oyebi ndenge ni ya kosadresser prière mais pas na nzambe te. Oui, donc ça dit de 0h à 3h eza bangunga moko mwana nzambe esengeli mpa kolala parce que eza batango wana ba sorcier bandoki nde bayaka pona kosaka na vie ya mutu. Tobetaka lisolo ya ba femme de nuit awa na ba mari de nuit. Donc ça dit eza na batango oyo ba héros. Donc ça dit héros mutu azokende na kolala nde siko bango bazoya pour que basaka na tango wana mutu tango tembi na kata babondeli mari de nuit awa ya te femme de nuit awa ya te. Donc le document ota opposé na kata na vie na yo akoya ko imposer plutôt to ko poser ba piège na ye na kata na vie na yo tango yo poser ko tema na kata mabondeli nzamba pambola mutu moko. J'espère que premier point on le comprend 0h 3h eza tango à côté les manakata mabondeli parce que eza batango oyo bandoki bayaka ko poser ba piège na bango likola ba vie na biso. Deuxième des choses, entre 3h et 6h, c'est-à-dire avant le lever du jour, avant le lever du jour, entre 3h et 6h, c'est le temps où les méchants cherchent à mettre et en exécution leurs pièges posés. De 0h à 3h, ils ont préparé comment ba koyo ça na kat na vie na yo ndenge nini siko ba tiaki ba piège. Maintenant tozo comme de 3h à 6h, maintenant bazo ça la exécution. Il y a ba piège na bango oyo ba tiaki liboso vie na yo pour ko kuta yango na tongo. Totanga Michel rapidement, Michel rapidement vraiment et Michel rapidement na mokanda Michel. Et la Bible explique comment le diable fonctionne. Michée, le chapitre 2, le verset 1 à 2. La Bible nous dit, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur coucher. Au point du jour, ils équittent quand ils ont le pouvoir en main. Donc, c'est-à-dire, basé dans ma pouvoir, dans ma boko, na bango. Donc, c'est-à-dire, tant que mutu azolala, ne bango baza ko exécuter ya bango mabe na kata via mutu.
Il convoite des champs, il s'empare des maisons, il enlève les portes, leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Nde batang oyo bazo bebisa ba via mutu olamuka na tongo boye ozaki na sika ko kende pona musala moke makambo simbité makambo pesité. Donc ça dit en ce temps-là nde banguna bazo ya ko exécuter oyo bango babongisa ki na butu pona entre 3h et 6h du matin. Donc ça dit c'est le temps où les méchants cherchent à mettre en exécution leurs pièges posés pour la vie à mutu. C'est le temps aussi des délivrances du Seigneur entre 3h et 6h. Et ça, tant aussi, il y a délivrance. Il y a Nzambe la kata vie à moto. Exode, rapidement. Exode, Exode 14. Exode 14, le verset 24 à 31. La Bible nous dit, Moïse entendit sa main sur la mer plutôt. Et l'Éternel refoulant la mer pour un vent d'Orient qui soufflant avec imperturbabilité toute la nuit. On dit que toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël, Exode 14, le verset 21 à 31. La Bible nous dit, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, tu as une histoire, écoute Nakatamai, pour ça n'a pas dans verset 29, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leur chercher, sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, il dit que vers le matin, c'est-à-dire pendant la nuit, et Salanine. Et fungwami bana Israël bakoti bazolek. Mais pour que les Égyptiens bakufa bakota na katama, il dit que c'était pendant le matin. Nenzamba ebisi na Moïse maintenant que le roi bana Israël ba bimi ale siko kanga mai. Donc vers 3h et 6h, ils appellent battant il y a délivrance en Zambé. Alors à ce temps-là, quand nous a télemi na kata prière, ne ta on a pas obika délivrance en Zambé. Donc ça dit ils allaient ki makamore bande ko kanga yo. Et tant que tu as kata mabondeli na batawana tango la mukana tongo a okito matokuta na bolam. Donc ça dit e ba tango ba na Nzambe sengeli ba telema na kata na mabondeli aussi. Donc ça dit c'est le temps pour bénéficier des secours de la grâce de la force de Dieu. Josué 6:15. La Bible nous dit dans Josué 6:15. Josué 6:15, Bible zoloba était dans Josué 6:15. Rapidement. Et pour Josué 6:15, la Bible nous dit, le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Donc ça dit, Natongo de l'aurore. Quand l'aurore est na 7h. L'aurore est na 8h. Mais l'aurore est na 5h du matin. Vers 5h du matin. Donc ça dit, quand on parle de l'aurore, on dit les miroirs bleus pesar na tongo. Ozo kabola nuit na journée. Donc ça dit, la Bible nous dit, le 7e jour, ils se levèrent de bon matin de l'aurore. Ils firent de la même manière cette fois. Le tour de la vie se fit le séjour où ils firent cette fois plutôt leur tour de la vie. Donc ça dit, na tongo vers l'aurore. Nde délivrance ezo kota na kata via mutu. Nebe secours ya Nzambe ezo pesa na via mutu. Bien aimé, mutu soki abongisi journée na été na tongo fouti. Donc so ba bébé c'est là que on a butu donc ça dit fouti. Oh mutu musoso boye ala muki na tongo asambelité abimika bongo malamoko. Non, il faut prier. Oh, mais ça arrive aussi que des fois il y a d'autres personnes qui ont la muki na tongo bo abimi pe boya a prier te mais mezo simba. Non. Écoutez. On dit que mutala muki na tongo abimi makambo ezo simba ezana ba prière mususu to sala biyano na mutu zo lelo. Moi je parle et je montre aux gens les heures de prière. Donc ça dit c'est le temps de la résurrection aussi, de 3h à 6h. C'est le temps de la résurrection du Seigneur Jésus et de tout ce qui est mort dans nos vies.
eza batango oyo esengeli sala nini essaye quoi pe bota dans ça dit na tango wana 3h de 6h oke muta telemaka na kati na maombi pona kobondela nzambe eza batango oyo ke ya résurrection makambo ekufa na kati ya vie na yo esekwa telemaka na batango wana okomona ete makambo ekufa na vie na bando osekwa au nom de Jésus. OK, l'homme de Dieu a l'exception heures de prière. Voilà comme la 4e point là. Na za na 2e point na na que le 3e point parce que na sisi. Troisième point. Troisième point de 12 heures entre 12h et 15h. Entre 12h et 15h. Non peut ça témoignage montant tozoko là. Tozotanga. Maman azoye bisabi soki bobimi classe na 12h. Na 12h que bozozonga ndako botumbola ka batu na nzela te. Na 12h. Oui. Abi botumbola ka batu na nzela te. Pe soki omoni ete mutu a tout yo par force ye moko aluki bando ko gangelo na nzela. Kozongisela ni o ni a pakata mbangu koma na ndako. Pourquoi? Entre 12h et 15h, c'est le temps de l'agonie de Jésus-Christ. C'est un moment d'assouplissement difficile pour le combat spirituel. Ça veut dire... Lisons Matthieu, tout en Matthieu pour que tu comprennes. Matthieu, le verset 20, plutôt le chapitre 27. Matthieu 27. Matthieu 27, le chapitre, plutôt le verset 47. La Bible nous dit dans Matthieu 27, 47, et lisons la Bible. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est-à-dire, et aussi, il y a assoupissement, donc c'est-à-dire, un moment difficile. Na 12 heures. C'est pour ça que ceux qui ont télémi la prière, 12 heures, au bandomo dans Zambé na kat na vie na yo. Parce que ça temps oyo les esprits et la mukaka. Ba esprit oya mabe. Les diables envoient les esprits azo ke nazu ba esprit ba cadavre. Ba tosi ba kufa na bango ba diko ba utiliser ba corps na bango. Ba utiliser ba figure na bango, ba bimisi bango na mokili. Et ça va tant moko ya mabe o batu bakuta na mabe mingi na mingi soko to kutani na ba taxi et des transports ba voiture de transport et ça na ba ta on soko koti na zandu na bazandu na biso na bazandu na ba marché na biso public et ça ba tant esprit et la mukaka ndoko comporte mais 12 heures batu belé bo ningeni so remarquer auquel na boulevard okuta embouteillage. Ce sont les temps des esprits et la mukaka. Alors, tant que tu peux t'en télémi na kat na mabondeli a okuta na esprit wana te. Vine robebate. Bola mo kozana kat na vinaï. Lisons Marc rapidement, on a moni ngonga na biso ezo kene musika. Lisons Marc et la Bible nous dit dans Marc 15. Marc 15 le verset 34. La Bible nous dit Marc 15 et 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Elohim, Elohim, lama sabachthani de totero loba. Ah, donc ça dit, c'est que signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont des temps difficiles. Et ça bangonga oyo, donc ça dit bangonga oyo et que mutu esengeli était tellement na kata mabondeli pour kaza sous secours ya Nzambe. C'est le temps des ténèbres, nana utero. Donc ça dit c'est le temps des ténèbres sur la terre où l'ennemi attaque. Oui. Et ça n'attend pas ya molili oyo ke munguna za kotake bana Nzambe si ba kozo passage rapidement Psaume 91 5 à 6, Acte 22 6 9, Job 5 12 à 15. Botanga ngo ko comprendre. Donc eza bangonga oyo les esprits et la mukaka. Ba minimo ba donc ça dit ba tumabe ba utiliser ba esprit. Donc na tango wana peso côté prière à 12 ba bonne la prière à 12 Nzamba pa mola bam. Parce que prière à 12 heures, ça a une efficacité makasi ya kosakanate. Muto a tellement na prière à 12 heures, mon a résultat bon na kat na finaï. Nzamba pambola biso. OK, voilà l'homme de Dieu, merci vraiment, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Tout tika na deux points. Deux points to lobby on émission oyekoya. Deux points là to lobby on émission oyekoya vikati les angonga. L'homme de Dieu, le basso ko zani message no repé ça bana Nzambe pe ça pe numéro contact. So on a pour ça ba pour ça contacter on a ba bondeli on a ba bondeli. Nzamba pambola bana Nzambe nyoso
Mais j'espère que tout ce qui n'a troisième point, le zère de prière. Tant qu'on est sengelo télémaranakata mabondeli pour que bika miracle nzambe na kat na vie na yo. Et j'espère que tu vas continuer aussi dans la émission prochaine. Nous te continuer pour que tu la kisayo lisusu comment prier le lengeni ne sengeli au sala na kat na mabondeli pour que vie na yo etambola malamu pourquoi parce que même la Bible nous dit nous prions mais nous prions mal. Closer batengeni na ko ya ko sambela. Alors olingi au contacter biso le pasteur Joïve Nzaku na 089 59 57 858 089 59 57 858 okobenga biso toko sungo na kata libonde l'union solingi to sunga problème no soko zanango toko sungo na kata bonzambe pour que kimia nzambe ekota na kata vino ko hésiter te benga poser problème na yo robika loboko la nzambe c'est pas biso to bikisaka mais nzambe ne mutazo bikisa penza mele mutako pesa yo solution na problème na yo nzambe apambola yo moto landi biso bolamu na nzambe ekota na kata vino yo nzambe apambola biso. OK, voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Daddy Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci l'équipe Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au personnes. Je dis aussi un grand merci Maman Christine Kessier depuis Paris. Merci vraiment maman. On est au soutien de l'émission Oyo et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les locaux a posé, biso masuaya noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolian tabati. Po bolingo kanga kiye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na kimbangu. Le prophète de l'Éternel en Afrique.
Nzambe na bantoma. Apôtre Léopold Moto. Nzambe ya baroi. La prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David. Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokanaka. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo. Lelo oabuze biso masuwa ya Noa. Bato balingi Congo bakota na kati. Pour mon papa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Mama Denise Nyakero Tshisekedi, Consessi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo. Batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto. Badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-José Afoka. Lelo Kongo ezi mokondi. Oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta. Dengo pakolaki bakonzi mafuta. Dengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50. Nano asali 50 atandeli. Yesu na Kongo, Kongo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo mwelamani. Mwambi William Tindwa Kapanda. Mwelamani. Jacques Kangodia. Kongo eza Mwambi wa Nzambi. Este ya Kongo eza eteni moko ya nzoto ya Kongo. Basi na bino eza basi ya Kongo moko. Ekibela na biso nyonso na Kongo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana. Mwambi Marcelo Tunasi mwenamani. Mwambi François Mutombo, voici l'homme mwenamani. Mpona bokonzi Kongo azwi na Union Africaine yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo kasi oyo eza likambo ya mabele célébrer. Mwambi Godempo, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. kitoko mokonzima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po
akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya